voiture tokati na gare du midi wana ntango tozokatisa boye namona mpe Edgar wana azobima na Deleuze azomona ngai te napusani nazoya boye Edgar wana azomona ngai te napusani boye ngai asimbai parapluie mo nabi yo Edgar nabeti ye ku nango nazopese 109 kilo nabeti ye ku nelongi komande so abeti ba obeti akoi na se mbala moko akimie place omona akimi wana ake pa bametro atielaki bango nini kamera mpo baloba bilobaloba okoya na hotel bisi te okasa mboka wana ya bango diaspora ife bolamuka basolola vérité osantira ngo bien habillé Dolce Gabbana Falika mutakola tango Kofi Fere Jibe mutunanga respect baonga batola tango ese bokecha kola tango na tuni mike pourquoi ça compte ba succès nanga na siriki na mutakola tango na lo mabe na basolola vérité so lobi ke nga na finga ka Félix mais ça archifo pesa nga vidéo yo so mona nga Edgar na ke bakena Félix ta mutu munene tala so ndete so pai pai je le ferai pas pesa nature na nga te basolola vérité kuna na kinzambi do zake mutu mo tangi na mission ya calme ya mwana mayele po kuna baburiki net babokecha ko kitanga kuna te basolola vérité Monsieur la crimogène pour la nuit. Non, mon frère. Oh, non, c'est mon magasin. Attends-moi. Monsieur la crimogène. On tient la crimogène pour la nuit. basolola vérité mata na moni wa to wacho wa blé mais all ba betuni to moniti na ko betanga déjà tant yo zo ya boza mi balé oye na la gaz la climogène ozo ya pe ya ko batama ngana zo kene na ibi kutute si tu étais un mec ne baloba bana koto si tu vraiment t'es un mec si t'as des couilles vas-y appelle-moi Edgar Mokonzi to buna na yo basolola vérité nini balingi nini bango baza ba combattant baza ba miyibi ya kolia mbongo asima bato soko pesi mbongo abetolo maboko so boy ko pesi mbongo afingi yo obi pourquoi bokecho ataka Fayulu pas senga mbongo Fayulu aboya abi papa zo bundela Congo moi-même je suis témoin na rue Dunkerque na gare du Nord so makamo na zo ba iza lukuta baloba dernièrement tant bakangi Fayulu atinde $2000 tant azaki na centre bokecho atinde $2000 pas Fayulu basolola vérité nazui mouchoir na bimisi yo betanga obinga na kamo loba naza moyanzi te ngana bizo masa ba catcher mais tinde bokecho ata kutki masa te masa na moyanzi ozamona maya ba catcher tala na moyanzi normalement fait bokecho kwa na gauche il soit quoi boy po baza bata maladi na boy na ko memanga po ba pexanga ko beta na balabala yozo masa ba catcher so bimisi ka mouchoir wana zoloba wana wana kutki ba catcher te wana koko ta na bela koko sindani aya atuninga pota ngobenga ingati oh yaka so sala mission tu koko lobi nini abi kende sala ta babokechu bazoya nzambe na lola zokanga Tirbo nganga za témoin na ebaki na epsi Tirbo ya oketika na magasin Tirbo alobi yaya ngana to lia kende na ozela bo bisolo zongo na pesa zaki bo swana iso basolola vérité pa mutu na biso papa exemple kana pesi lobi na ona tongo so azobenganga aofinga ya mama nzambe na lola papa nazana bodio so teteme yango kasi baza makambo yango wana nazana bodio awa aofinga mama botao mama botanga et ya mama vraiment abina ba maître na bino wana ya garde vili ba bon na oloba neti bango ba oloba te afingi ba mama nazana bodio na téléphone nanga basolola vérité boketa sala kawapi boketa sala kawapi
aliaka CPS depuis auta poto auta kisasa mbandaka na boîte ti na poto yo so mona place boketo asalaka est-ce boketo akoso mandako na mbandaka na mbongo nini na ndako wana tonga wana na mbongo nini moi ça boketo to mona ba vidéo fuka merci yes le rosoko en plus moi c'est naza sénégalaise 50 mais je te le dis bana ba rumbut sénégalaise 50 sénégalaise 50 congolaise moi ça boketo ben oui Andi Gari Pas solo la vérité. Comment ba mibali ba to ba recruter basi baba PD mobala ngona maboko makofi maboko yango yo baba PD yaya baba finga Laurent Soko PD ba comme sous PD mais so ba finga Laurent Soko PD parce que ba yebi que Laurent Soko ala ka bango et bo ba finga PD ndenge nini ngana mitu yo za PD tena vie c'est anante mi ke invité ngai Pas solo la vérité. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Salut la famille, c'est bien moi Bin Affilé. Retrouvez-moi le 25 juin en Monte-Carlo. Première rue du Bois Colbert, en Villeneuve, Saint-Georges, en France. Chez Mathieu, on est ensemble. Venez savourer la bonne musique de M. Ig Ndrangheta Nostradamus. Motonio faisant un problème, mais alors. Papa la maman bazan un problème alors. Tata moi aussi a un problème, mais alors. Nakei pas non qu'on a coûté problème. Et alors. Ça va bouger, ça va péter le 25 juin en France, Quito. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, soyez bienvenus sur votre émission Sur la vérité. Émission Otoé la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Le lot on a réel plaisir de Yambi, journaliste de tous les combattants dans la Europe, dans la diaspora, Edgar Mokonzi. Toyambi to meko de koske parcours Edgar Mokonzi et banan ndengeni ne kuma ndengeni lelo azala apuna et banin ndengeni apuna concept ya koyamba ba combattant et banin ndengeni asala concept ya ko défendre petit peuple na partir ya diaspora en France précisément. Toyambi to meko shwana et puis boyebi ke auto za menacer na Belgique grâce ya ba combattant oyo bazaka na Belgique ndeko na biso boke chwa ya mbo papa na biso vie na biso na ndeko iso bakene ko menacer jusque na gare du Midi, si je me trompe pas, gare du Midi pour nga na Paris bandeko bana na biso bagara ko tukuno toyebi on témoin mais gare du Midi si on a ba précision bien za gare du Midi boke chwa ya mbo se déplacer qui pour nous menacer Edgar Mokonzi to meki ko yamba le lutu ba pourquoi événement on salami pourquoi bagene ko menacer sala ki nini yé muto za journaliste o biso na bino to yebi ke ayamba ba combattant et puis à défendre la petit peuple à bundila la petit peuple to yambi na plateau na biso ya fauteuil to meko yeba mutindo nini pe pour ni komela ki ndiko na biso Edgar Mokonzi. Bonjour Edgar Mokonzi, bonsoir. Bonjour Miguel, merci ndengo ya minga kitu nza problème Miguel lelo ngana na fauteuil jaune ya pasi na éviter mituna na yo biano nanga. Avant tout banda déjà outi na affrontement contre bandeko na biso ba combattre ya Belgique to banda nango te meto to ba santé na yo eza ndenge ni siko
vis-à-vis ya Arsino tukutana kuna ya bitumba ya menace. Très bien quand ozo monanga très bien en forme. Au côté hôpital té. Non, côté apani. Toya wana sima. Edgar mon compte parcours na okolu ya botomi wapi. Parce que c'est la première fois que je suis fauteuil. Miguel. Merci bande ngis bazolanda biso. Eh moi ita community ngana ina. Non mais sola non sola. Mone ngai na sola émission sola ni. Bande obolimisa na ina kene na vacuum na ngapo wana fona bela na koko nanga koko sindana ya koko sidonia ye ba koko nyonso boya bokota. Mais bela bango. Merci bela bango incarnation na bango des ali parce que tout lobela makambo izota la mboka na biso. Merci mon frère pour na koyambanga. Merci na bande ngis bo na biso na bakata bandaka na bino. Donc naza simple Mumbo na bino congolais lokola ba congolais nyoso bandeko pe balanda biso bandeko pe bandimaka biso na obiso tolobaka Edgar mwana BDD né à Ngaliema bana Ngaliema bana Montikili na pesi maternité à Ngaliema na bito bibango na Kinshasa na Mbiza Devo né grandi wana mais na tangi internat Bandundu 100% BDD 100% BDD des pères et des mères actualité politique otangela ngo oza formation nango to ezaka M Soumakile ningana ki po koma ko bundela mboka na petit peuple na ba combattant ensemble même. Ah Miguel obi ozunga pied levé falo singalinga bien avant na ina yelo ba diplôme. Na tangi na poto. Na sepena formation à télévision na poto. Prochaine émission sera tout. Zwanga deuxième émission na yelo penda ba brevet wana penda na laksa Miguel yango yo. Yango moni tito sa musalo tofinga kate po natangela yango natangi na yekoli yango na yekoli montage na yekoli réalisation na yekoli filmage ti lelo na koma boyeke na sala musalo alors avant na sala musalo Miguel bana ndenge nini ndeka to mona ka makambo na makambo bonzambe na bani makambo musika mon frère na bonzambe peut-être tanga na bani makambo na bonzambe ba o wana bazo ko agresser biso bazala te bazala kuna na ntsungi ntsanga na village ba ye na bango et pas basango ba maser ba mamelo ba memba on na Belgique lo ça les até akena matunga oteka ba caleçon côté ba caleçon ça mabete mon frère c'est lambat ça il lamba net ba pièce on na bete c'est lambat na kena magasin DG na somi pièce na nga c'est lamba o c'est ba dolce gaban danger bande ko nande mabete awa siko na kena ndenge producteur journaliste na dongo te to tuniga dolce fire Mobimbazo na be ticket Mike ana be ticket mutu akola tabilo ezaka ba siri kina ba rife malenga parigo ba parigo ba siri kina banani ba chinois de king o ka ba o za monde na bango mais yeba kina za descendant ya leki ya petit frère propre ya king kesere mena kwamba muzolo zolo de biloko bango batala kisa biso après parcours noyo et obani na voilà Bonzambe to bani na Bonzambe ti siko tozaka na Bonzambe na sali ba concert ebele na Paris majorité à l'église ba to ba same au moins place toza Miguel na 2009 2008 na ya ko visiter place o ezaka entrepôt propriétaire na biso boy na mopanzi na biso kuna place point P eza kilitu oyebi yango na kwana église à pasteur Konde zala wana premier concert na betsa wana ya Paul Lokela Mbalasani Jésus le véritable. En 2008-2009. Batmosusu na ntsungi dintsang. Na 2011, na petit concert ya ba orphelin, na saisi ba musicien chrétien tout na ba ivoirien, na Sevron. Ba combattant ba bano landanga, ba koya ba pesi memo na bango, ba odombo. Ba Martin Sali, ba za témoin na makamonga na zolo ba ebi. Martin Sali ba Blandine bango odombo aza témoin. Matesa likuta kwa na podium. Abi Edgar, nzame na bino ngobolo ba reza pena solo na se Matesa ko mata na podium te. Abi na ko mata te. Loba na se otenga mata. Mutago ya akweya. Balinga ba benga ba pompier se makama ba pompier te. Ozomona na Sevron. Ba 2009 ba 2008 na o kontinga makama nzabe ba concert na zo organiser ba concert. Na keki sasa na organiser ba concert avant Marie Misaba kufa naza le seul frère na ke na concept à frère naza le seul frère abeta concert à Saint-Valentin ya Bonzambe makam na zolo na beta on Mbiza Delvaux elinga ke une église correcte na mona ampleur na kokite na ke na terrain ya Delvaux parmi les 4 terrains Kabila Salaki 2016 2015 2016
ozomona bakamo nyonso nazoba bakatiere bayebi naza les seules personnes nazopesa en fait naopesa valeur ya bacongolais na organiser bakomba akati awa na Pantin place ebuluma nzengele ezalaki na 2014 premier combat adi edingwe abuna na Paris c'est moi na Maurice Loma makambo nazoba bakatiere basportif bazoyeba makambo nyonso nazoba mon frère ntango moto aza na bonne volonté ya kosalisa bandeko il faut kotika moto akende kosalisa bandeko ntango nazokontinue belemana bevenema namoni ke technologie comme koavance makambo ekomi koya ekomi sikoyo oke osala elema ya musicien il faut sikoyo basala baclip il faut sikoyo komonte il faut basala boye budget mpe ekomosala nini ekomi okita makambo ekomi compliqué makambo baandroid ye batelechargement ekoti ekomi bacd makambo bacassette elongwe tokomi badvd cd mpe ekomi okita ekomi kaka batelecharge makambo to sino mbala mo mpe vague mpe bakomata mpe ceinture ekangami kote ya miziki ya nzambe ekangami kote miziki nde toloba miziki profane oma meme bamusicien moyen bauta kini baya eza te ya nzambe ntango bazoya mpe bakomi kotelemela bango tana moki bandeko bakomi kotelema malema nasala ndeni cousine na ngai sena mayaya oyo eza domaine na yo pourquoi pas yo moko oélargir bamisala na yo c'est là au place apesi nga piste te sala chaîne ya télévision comme ça ça na facilité yo moko opesaka information oza na facilité ofilma babiloko no oza na facilité osala baclip na yo moko oza na facilité omoke ba et réduire quand même moi bambongo ngabe c'est une bonne idée nga c'est est-ce nga na kokoloba nga mona za timide peureux mais lelo na koma koloba mais obota courage comment oloba ba concept eze belé biso pona chronique musicale mais ermo peto yamba ba combattre vite fait pona oyiba problème nini oyo ba mitungisa mana bon nga na zaki plus social so tali bien majorité be mission nga trop ne bande na bani trop makamba social na bani makamba social na bani makambo ya église na bani makamba musicien chrétien tu vois na zaki plus côté wana social musicien chrétien na 2018 makambo ya politique et bandi na yamba Martin Fayulu première émission na nga marqué na basa be mission politique na bandeko malé mais pour vraiment ya kozwa gaz na yamba Martin Fayulu na émission nga na minuit mige na heure yo zo yamba nga heure nga na yamba Martin Fayulu na ibaka epete jeta kabwe en passant na pesi mbote ye muta présenter nga ye mulele Edgar wala koma mulele présenter Edgar grand frère na yo toke tina hotel na Concorde tokomi kuna bo tokoti tosoye na ba sino awa mo bo sala émission ezate ngabe vie to sa ne kasi to ke kasi na plateau za wana Saint-Denis atena a douter siko chance na osana ndeko na nga mwasi o na pesi mukeka tanga mbote leki na ye asi même pona nga mwasi abi pona mwasi na ndimi ko sala émission adresse na bineza o to na Saint-Denis porte Paris Martin Fayulu makamo to na zo beza na chaîne na vision boke luka Martin Fayulu se déplacer na minuit mon frère aye avani kandenga na vani na chaise jaune mais est-ce avani na chaise noire avani penda ko asala émission tant asala émission apesi penda simplicité na comment moto on a yebe kututé mais comment moto vraiment na simplicité nous na minuit andi ma vraiment asala émission si autant na vandi nga na filmer net cameraman pour asala émission na journaliste nga émission basaka français potaka bana bakoto ba français balingala air moko mwa kokoso obeta na vandi na yo kati na nga eloko elobela nga ke moto akoye musika pese message wana ngabe banda kutu ndeni tanka sisi émission na sino ya na ebiote meloko za mutabandundu na adopté pour boza dia grand frère nanga po biso batabandundu toza na moi respect mongo boye ya graduation ya mokolo tango kaza mokolo ata za ya no membre ya famille noté respect na mbala moko en fait c'est automatique na ebisi ke nkolo azo ebisa nga na ebisa yo kombo na yo ekende musika anewe kosila te kombo na yo ekokende musika moko lukanga merci akenepe to panzani azui carte apesinga zwa carte nanga yango ya kisasa numéro nanga appelle-moi comme tu veux ngabe OK mon frère
eleka quelque même pas un mois nayoka Jeta Kabuya azobenganga mokonzi obimi prophète Jeta Kabuya la Fayulu na bimi prophète na nini siko tango Fayulu azo expliquer ye azo ba komona ngate azo sala Jeta ozo ba sos camarade no to kile ko sala émission na butu boye aza prophète azo point sinon nga na bimi candidat unique na ba ninga nanga awa na Genève we place makamebanda Jeta benganga mokonzi président po ya bana benge président banakala président parti o alobi oza prophète ngabe nani yango o Martin Fayulu pona nini o alobi ke non kuna na Suisse abimi candidat unique ngabe bon nzaba aza lokumu o benga nga fama côté o benga non équipe pété eleki e ko sa ke be élection pe e komo ko kende élection to komo kende ndenge kendaki ndenge pesalemaki mais douleur wana sikoyo ya communauté na biso na bi oh pourquoi pas na pesa espace te na ba frère na nga ba ko lobela makama mboka passer na banana bango kala eza sikate wana babe masomo na bango yuso batirama babe na kwene bango to na kwene siko tango makamele ki sinon il faut ba ya Martin Fayulu na France ngana tali tellement mungi na za mutu mo événementiel na bi ndenge ni na kosala wana pe aza vie nanga wasi siko na côté na côté politique te na kesiko na concert ya grand frère ya mutabandundu na ke kuta na babe masomo c'est babe masomo wana vie marqué makano ba politique bani etalinga te mais to sunga vie na koya na ye to sala organisation moka bien pour ba yamba très bien ndé place na kota place au côté ngwana concept na yo o ya marba combattant o lobela rappel pe biso monde tout ça to bi ke ba combattant ba futa na bango émission te ba futa raté mais yo ndima au travail na bango o zala na bango o passer un message na bango na petit peuple pe na bato na ndara biso na ba réseaux sociaux objectif nous ezaka nini na ba émission salaka ya kolobela mboka kolobela mboka pour na nini olobela ngo pour na beat nini objectif nous ezaka nini to eba mige na lobela mboka po lobby après lobby ba descendant na biso baeba makambo ezoleka na mboka na biso bana na biso ba neve na biso ba nièce na biso et puis souci ndenge zaka bande ko na biso baza ba fait fort ya village n'était pas na biso kuna na ntsama wana na bandune na ke directement pas père na ngana mère na ntsama na groupement ki Congo collectivité Nkara donc moi tabaza kuna bazoka ke mutumo ngai comment ça nga fier hein ya ko ba fierté au moins que na osa émission na coupe ya pokwa mutumo abenga na Kulumpia na bandundu mutumo abenga na Beni o to la no na Beni o to la ndayo na Matadi na Mwanda fierté na comment ça nga bongo ngabi ngape na oloba motola nanga na Beni motola nanga na Malweka motola nanga na Kinzamvweta motola nanga na Basankus c'est ça qui me fait la fierté et puis couper sa bateau information parce que tout total bien des fois la chaîne nationale ba l'accepter makamusu sezole kana kata mbokate des fois peut-être yo peut relaxer ngote peut-être x y z relaxer mais ngana se sacrifier nana besoin mbongote au moins si on a besoin mbongo ndeko nanga balobi l'argent appelle l'argent tant que ngana pesa information yo bénir nga na maloba na yo nazo za pe na pombo ami tabe nzamba pambola na musalo zo sala pona makama mboka mbala mona zo za la béni mais natant nazo mema kilo koso le koso ya nasuka te mon cher pour lelo na ko peso bambongo mige na peso bambongo mais oza ingrat lobi po finginga po ndeto omona ba sala siko ba père ça ba na biso mieux vaut camarade au peso conseil mais que camarade azo peso bambongo mikolo nyonso po mokolo kaka oyina yo afingi yo tozo mona ngote et pas ya Laurent Sokoko ya ona maître moi abisaka ke Edgar ta ozo sa émission fo lobaka imana Maradona pesi mata bino ta ozo sa émission fo bisa Sokoko kene soko lena ndoki oza na besoin teke relation na bino ekatana il faut bo continuer tina suka po soko continuer tina suka te olingo katango ndoka solo retour po ali ayo po makile zo senga oko kata kupiri bote ndenge yo za na ba relation na Jimmy Timanga Paul de la Chapelle masanga o mikolo pe ye do ye pe nanga kamogoti ande pas comment ko menacer Jimmy Timanga za Nzambe Paul de la Chapelle partenaire officiel do ye nanga ndenge moko ba comment ko menacer pamba ba biteke Jimmy Timanga aza camarade ami papa ya ba journaliste
Pour la nini, papa social. Non, c'est comment ça, écoute, il faut que na Jimmy Timanga Port de la Chapelle. Papa social. Papa social. Photo bano bengi bongo. Papa social. Jimmy Timanga. Te batu boti ko menacer après ça biso 1 million te. Eza ayebi ko solo. Ko solo la. Eza mbongo te. Des fois tu me yango yo sala ndé, ayebi ko solo la. Ayamba rappel na batu na 1h 2h ayamba appel na yo. Des fois tu es fatigué, ayebi ko boya te. Azana souci à jeunesse que liboso. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça que tout ça na souci il y a jeunesse parce que tout ça na besoin lelo bana na biso. Bande ko na biso bayiba makamazo na mboka na mige. Yo tant aux araki, est-ce que un jour aux journalistes? Non. Ni ne pousser comme journaliste. Réalité, hein, parfois. Voilà. Osomona, réalité pousser au sanini comme journaliste. Mais il y a une émission na yo, ne totali, osa trop ko takine fachi. Bo sala ndeti moi click no bataban dundo. Bo sala ma click no bataban dundo surtout ba bana ki kwiti. So ça l'émission bazo benga bazo finga fachi. Yube ko to zo ba vidéo ya oza ba côté faible ya fachi. Oyo tcha na émission na yo bazo finga fachi donc n'habité au gagnera nini tant on sala na émission ozomona bazo benga bazo finga président de la République amboko na biso fachi et puis oyo tcha ba vidéo na yo tala ko toujours tcha bongo ezala Martin Fayulu mutatinda yo to osala ngo pona dénigrer pouvoir ya fachi beto. Merci pour la question. D'abord premièrement Martin Fayulu akoti nanga te pona za mona bitinda na été a grand frère nanga na concept à politique na tchaka été ngana sona Martin Fayulu ntaki vie nanga mutabandunu. Deuxième point, mais migeso ebsinga ke non na ataka Fati nga ba obenga collabo parce que nazo travailler na Fati si on a attaqué sur Fati kanga mutu mo otu ba otanga koteni pour yo moza témoin ba agresser nga ba tinga ba la kilomètre ba lubike naza collabo ba agression ba lobi bien que on naza collabo poza collabo contre Fayulu pour Fayulu le ba traiter collabo akomo solana Kabila. Non, rien à voir. Mais est-ce que yoza premier élément de la vérité en fait sur la vérité. Mais yoza premier moto en France, n'a évité na télé émission normalement vite fait. Oh vraiment azo dénigrer pouvoir à Fachi. Après c'est un téléphone ouvert na bato bazo benga bazo finga Fachi, bazo finga mama Fachi. Premièrement mige na sur na chaîne nga bato finga kate. Et pas nga na loba concept assez ba ki non. Tous les coups sont permis sauf les injures na ben site. Wane pas nga na chaîne nga ile kakate. Loba information et ça na bateau ba finga peut-être ozo bossa na bateau ba finga ba na bateau ba finga premièrement ko finga eza biso ba congolais premièrement yoza congolais pour ne pas que BDD mpangi plus mpangi restera toujours mpangi donc oza déjà congolais matière ko finga eza biso te congolais to ba ko pesa valeur à moi surtout ba maman to valoriser ka bango pour ba porter biso na libubu pendant 9 mois nga na vie so olingi vraiment to koma nga no to me gérer toucher ka maman nanga. On est à point faible nanga. Soko lungo zanga ta mwasi, soka moindre erreur. Obika mama na yo to kabwani. Po umuni mère nanga master. Na la douleur mo boya mère. Na pisa moi résumé peut-être moi moké. Nga na botami moi na moké pembe. On va pembe bazaoza o botami pembe on dirait ndundu, mais ndundu tenzo aneza ki pembe a malade. Et ça fait que maman a nyokami. A meminga tinenter o na kisasa ba sala tout esimbate kande za ba guérisseur ba sur ah mwana soka bo vaine awa ba perdre mwana ti ba longolinga ba tininga na interna na ken interna kuna de ça que no ozo bela kaka e ko za siko bokoko ekoti bokoko ezimakam na kata nzoto nanga ya mona lela bokoko na la culture folklorique na bisa na lela trop culture do so mona so na za horreur na bateau ba finga ka ba mama. So le week-end na finga ka Félix mais ça archi faux pesa nga vidéo yo so mona nga Edgar na ke ba no Félix ta mutu munene ta la so ndete so pai je le ferai pas pesa nature na ngate pourquoi parce que sono migi ozinga pied levé et fallait na o bisa nga avant na préparer ta ba diplôme na ila on a la que non na tangi musala oyo à part oyo na tangi na internat na ba condition bien na ba école catholique ça mutabandunu oyebi ke na Congo ba école ba monsieur belé zaka na bandunu. So ki kota sono batabando batanga to ngana tangi na ba école catholique na ba kinzambi wana profiter opesa vena nga bas ba sasala ba vena biso batay na kinzambi biso ba kinzambi za na bandono wana komona nga so mona siko akomona nga migenyema kinzambi eza na kikwiti eza mission catholique ya muneno eza ke so otangi na kinzambi
pour connaître ba petit séminaire na do so tangi kuna na kinzambi do zake mutu tangi na mission ya calme ya mwana mayele pour kuna ba buriki net ba bokecha ko kitanga kuna te ni na lobit na mabe mais ça père de famille papa et alors tant il y a finga Félix ça père de famille te Félix ça na mwasi ça na bana ça na mamat tant zo finga ça mutu munene bana Félix va sepelaka baleka Félix va sepelaka bandeka Félix va sepelaka et bon yo ko baga ça père de famille Félix ça na koba mais vous dire bokecha betu na raison hein. Est-ce que Bokecha Robetanga? On dirait comme Liambongo il y a Félix. Mais ça mutu a congolais. Et bon tant il y a Laurent Soko pesa ngambongo lobani. Akas. Maman na. Et bon yo tant on lia ngo mona ngo mabete, bon ya ngai ko ma mabe po anine. Peut-être ba pièce na beti muta tinga la. Et Laurent Soko. Peut-être na ebité. Mais oui ça muto kinanga moko place bango ba ko agresser nga na kina pamba te na sala ngo na pesi masango toujours Jimmy Tima porte de la chapelle Mbote Belé. Pona bokasi na ye nde na zaboy. Mais Kinzambi tozo na Kinzambi za ba mission a minene na bandundu précisément Kinzambi toza na Sowa toza na Pindi toza na Vanga toza na mission Bene toza na mission Madadum toza na Ezebele na bandundu kuna so tangi pokuna organine latin philo mathématiques physique ozoka oka teko batarza ba matamasia banzete oye na boatu na maswa ale o otela bato lelo bato bazo kufa to ke non vite fait na mambuka bato bazo kufa na estek na biso kuna mais to moni président Fayulu azobi na ne rumba bon mige azobi na ne rumba mais bato kufa bala tiko pembe on dirait mo za kimia awa na ye na casquette ya Fayulu te awa na ye en tant que Edgar Mokonzi journaliste le boss à Sonja journaliste patron producteur voilà tuna Fayulu ake anniversaire ake ya Didier Mumengi anniversaire ya Makabila bon d'accord yo ko lobiki ya Makabila menga na yebike ezaki anniversaire ya Didier Mumengi ve na pesi na pesi mbote mpangi plus mpangi ye motasala biso réconciliation ista na inikin oyuki ba place na wuti kotanga ba yuma na wana ba ko tanga te batu no wana ozo ba ko abeta ko betanga te eso na ngonga na zo tanga eso aza kuna zo teka ba kaleson na matonge déjà ça peut congolais te kenien yango lingalo oyo mige yango chance na loba ki kongo pona na raison po lingalo ko bana tanga na ndingari na suki na akoloba na ye osomona na ndingari ko bana o ma chino alo ba lingala ba eso ko lingala na Belgique pa bokechu place a oteka ba kaleson akomo yeko lingala tawa mona ba congolais ba lo ba lingala alembala mo pe akomo profiter lingala to longolango ya opeza rempoli répondre biso aso biko finga na yena kikongo ndeza na elenge na obeso to olo ba kikongo emuna ko dana kikongo tawa ba kikongo za na elenge ke lingala na sepela deux langues yo mige oza compte ba pièce na gato deni mige Jimmy Tima porte la chapelle satire mige dans le bimbo Miguel, Zana, 4 saisons. Miguel, 4 saisons. Bien habillé. Au sentir en moi. Na prétend, fire basket. Au sentir en moi. Bien habillé. Dolce Gabbana. Falika Mutagola Tango, Kofi, Ferré, Jibe Mutunanga. Respect. Baonga batola tango. Et c'est bokeh chakola tango. Na tuni Miguel, pourquoi ça compte ba succès nanga? Na siriki na Mutagola tango. Na le mabe, na venanga nani bas basasala. Prêtre président Miguel DG est n'est que DG Mboka za na confusion mais président Obina Rumba Miguel la télévision moko anniversaire botaka Fachi Miguel eza anniversaire ya Didier Mumengi fête à Didier Mumengi a bengisi ba sino bola ta pempe Didier Mumengi na Fayulu bazana ba relation Miguel nga lelo soki mboka ezokufa anniversaire nanga so na bengisi Miguel ya anniversaire nanga yo ya obina te. Mais pourquoi vous avez une émission? Tant que binaka, tant que sepela, abinaka na ba fête, abinaka. Nga na mona ngota. Mais vous là on ba analyse hein. Ba analyse. Ba ça la ngo ba analyse. Nga ite. Mige nga na za contre muto yo azo sala mabe pona Congo parce que naza vrai congolais mon frère, de père et de mère. Notre personne naza vrai congolais et naza fier. Ya osala congolais naza peu fier de la culture et la communauté nanga. Alors ma fille ndena zo expliquer eza arme aba faible ozomona so fingi ngana lo bango so finga e kangamate combien de fois ba finga nga obinga na babokecho to potana mbala libosete ça fait 2 fois 3 fois pour ani pour la vérité nanga ba série moko nazo sala cagnotte
pona ba orphelin ya Beni. Ozomona na sala cagnotte ba orphelin ya Beni Butembo. Ozomona na sala cagnotte ya ba orphelin ya Beni. Wana série ya liboso tant Félix aye na Paris mbala liboso. To sala cagnotte mbongi bima so 4000 euros sinon bo pesa nga na 2500, bo pesa nga 500 et ça la 3000 to tinda bande ko na biso ya Beni. Oyo te ya Laurent Sokoko alobi to zaka mbongo oyo to kesakisa na match osa na Belgique c'est papa. Comment ya Laurent Sokoko na kati ko sala nini? Cagnotte biso sala pour na Congo e ko sala nini? Mon frère, ba sala nga be miso ba tumbanga songa tema na za système ya silence na répondre à motuté. Parce que nazaka fier nanga na mabe nanga nde nazaboy na mabe nanga na malamu nazaka fier nanga. Pourquoi on appelle ça comme le boss à son genre? État qui est congolais. Expliquez nga na Kikongo be na lingala la État qui le bana na lingala la nga na yambio. Le boss à son genre. Nga na yambio. Pas dans toute ma question. État qui est congolais. Pour na yo, musique ezonga na poto bien c'est pas le moment. État qui est congolais, producteur ni au monde il a pas makambo vision na yo. Musique pour le moment et kozonga nango bien c'est pas le moment. Bon, tout comme Gozon peut-être parce que ça son impact était. Pourquoi? Ça va faire peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans musique et Kangama. J'y vais aller rater. À bête toujours bayojite. De tous les jours, de tous. Les seuls musiciens, à bête à concert à Katakin. Mais ça n'est bien. Wera à bête à concert na poto aller rater. Kofi à bête à concert na poto aller rater. Ba va na ba passer mboke za bien té. Pourquoi? Parce que au moment où le bakeno na est-ce que na bande ko na biso bazo kufa. To za la focaliser d'abord na FARDC na biso. Nde Kagame awanga na lobi keno ngana za na alobi na ko bulisa ba congolais tina suka. Ta mo ke biso ba congolais to sali réplique alobi oste na za pe congolais na za locally. Kagame akase oza en retard. Kagame alobi ngana za congolais za locally. Et senge su biso to ke pa bande ko na biso kisangani ba ke lakisa biso ba kokwa Kagame. Ozomona siko tango makambo wana ezali olemi nzoto boye pa nini? Oui, Congo on a biso miki olemi nzoto pa nini? Chaque jour quand on se réveille siko olie ke biso totala makambo wana baboketu bayela biso distraction ya Laurent Sokoko ta basali ba contraire na bango na Laurent Sokoko c'est biso tozala totika ozala te omoni bango si bazosala ne ba diviser premier régner basa na besoin elo omo salema na poto te po bango bavanda kana baliaka mbonga bato banani babunda vrai comment na poto sinon yo te que journaliste ba combattant mais na bana na bango bana kala bato kwa babe masomo bato kwa ba odombo ba papi volcan oui ba seli aweni babunda ba vrai ko passer to bana ba depuis kala sans intérêt tu vois mutoko la babe masombo ya mbala fréquenter muto yebae. Moi mbala na souffrir pour na Congo nga mona za témoin le na kolwa keno na j'ai même ma main coupée nde balobaka babe premièrement baboketu babete na Belgique basaka likambo balinga sala o basala ngo babe na Belgique kaka baboketu wana deuxième fois jipa babe ya Touareg ba panzango kaka na combat troisième point mutuka babe ba tumbango ka pona combat. Mais ça zaki mutu mo ba intérêt ako ça peut ba ako revendiquer pelelo mutu kana ngo tumbi ba bete bo futanga na sala ngote mutu ko lo dombo po yo ko domba lembo ngeza pasi po déjà ça na charisme na bata bandu na charisme na osakana te vous êtes trop bata bandu na zala tribaliste ko sakana te na linga ba congolais nyonso parce que Jimmy Timanga za moluba te pourquoi ça trop collé nanga et ça na majorité ba nyonso na sana bon ba za baluba. Majorité basi na bino na baluba. So na bino na 5 basi na vinanga 4 ba baluba. Yo 5e kit. Ah, yo 5e kit. 5e na kia. 5 basi na vinanga muke. Ah, ko le kapé 1000 ya solo hein. Au moins ka Salomon rat. Donc tu vois, c'est en fait tant on le tribalisme était to linga na biso tout, mais faut être fier na itini nao. Pourquoi balbeto on a mis ce soir. Naza congolais mais BDD. Merci na passage dans fauteuil jaune et concept na biso et émission na biso la photo soit vidéo et puis to me code qui ngo biso mbale merci na bande ko tout na biso c'est net moment Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle partenaire officiel yo bom ça y est Italio on a partenaire officiel Italio Jimmy Chimanga ba komeka yena ye balbe asimbi kisi ya mwana nzambe Evan Tumba na 400 vex patron Flavie Panda merci pour tout grand frère merci bande ko tout azé belé bon na biso c'est net moment merci na
Kelly Tsumbu OGF c'était pesa vie nanga bas basasala mbote bas basasala to peso mbote grand frère propre Kelly Tsumbu grand frère propre roi bilamba na Angola merci na vie nanga Douve Moeni ba collection bilambe belé Douve Moeni et puis merci na les tout puissants Junior Bongongo ya Union européen Chancel Mbemba des médias alors quand so moni monsieur a bien réalisé c'est que Fire Basket a na sima caméra Emmanuel Lukambula qui na sima caméra assistance il y a Héritier Basket grand frère et avec na sima caméra et puis Jimmy Chimanga tozaki na na sima caméra na assistance émission na biso ya moni émission zo kinde bozo kinde tranquille posé merci bandeko tout aza connecté branché tu sais bino Might Kungi mère de 5 ya sir na biso pour vraiment ba po béré Might Kungi GG Kalala boni basango papi Kalala na sable to pesi mbote to bi ke boze belé so lingolia bien na France to na Paris il faut qu'il y ait un restaurant Mambo chez Boss Mambo bo nda kolia kuna na Galaxy Mambo na Aubervilliers bo kinda kuna to kinda kuna pesi to kuta na pera ba Gims to pesi mbote grand prêtre du na janana et pas ça par ba fidèle ba nda kolia na restaurant Mambo ba to linga ba mona face au frère na Aubervilliers bo mona grand prêtre du oui na yebisa kibino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbise sana makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino tala poisson tala nde babimisi yango tande banyengeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier savigne biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Le 25 na Villeneuve-Saint-Georges avec Bina Filé mais c'est Ig dans ba congolais nyoso ni la musique naï tout coutana le 25 ya mois toza tout que nous soutenir frère na biso tout que nous soutenir vie na biso papa na biso pourquoi pas ndiko na biso leki na biso cousin tonton na biso Bina Filé à en France précisément à Paris à obet na Villeneuve-Saint-Georges et vous allez tomber et puis le lendemain na tozani na boîte ya MK tozana pour nous soutenir frère na biso monsieur Ig Bina Filé tout sur la vidéo comme d'hab. Oh ouais. Vidéo en haut. Frère, parce que c'est ça moi j'ai rien au channel soin pour la vidéo. Frère, parce que c'est un bisou. Alice mais numéro 00 oya kendaka Kinshasa et pas de connaître faille. Na lobaki papa Kimbangu pesa nzela na kilolukai. Po bato mo bazo sakana na bato. Jabe to bimi commander soye ko zwanga yawa. To bimi to garer voiture to kati na gare di Midiona ta tozo kati boye na mona pe di gare na azo bima na Deleuze azo mona ngate na pusa na zo ya boye e di gare na azo mona ngate na pusa ni boye ngana na asima parapluie mo na bi yo e di gare na beti
coup nango nazopese 109 kilo nabeti coup nelongi komande so abeti ba obeti akoi na se mbala moko akimie place omona akimi wana ake pa bametro atielaki bango nini kamera mpo baloba bilobaloba okoya na hotel bisi te okasa mboka wana ya bango diaspora efe bolamuka bokonokanela komande so asali bino nini Edgar babeti yo coup bokecho wa peser 120 kilos quoi on va mettre en place mais nous tout le monde yo comme tindi ba mettre bataki bokecho tout le monde vidéo tout le monde est circulé dans koto ba mettre bazo menacer iso et bon non que les musikate mon frère to comme na temps il y a technologie vitesse à internet yo ndimi ke bokecho abetanga kuwa filmer te pour déjà tu t'imagines que bah c'est préparé et pas na bango donc pour te dire que tant bah c'est préparé bah yé nga na mutu na nga ça me dit rien bah yoko kuto wapi beaucoup tena yo zaka na France zaka na Paris précisément na Belgique ko ndo sala nini ba kuto ki wapi wana za domaine privé tant on la ba vidéo moi ka to sala na entreprise ouais il y a convertir ta Vision News transport service ba congolais tout ba ebi to ça pour na osunga bande ko na biso ba sana besoin to le bango ndeka Jimmy Timbanga to ça ba sport na et to ça ekiri tu vois to ça ni na bisa transport ko to ko bande ko bazangi no ba yo kutuna lia musala en fait voilà na ina ko malamo katinga c'est pas grave ça pika bendo ba sa moi ba Philippines na ba mungwa nao sala musala nanga ndeka biso na ça pe be mission na finga te avant eloko ça le mabo mon frère c'était quoi to telmika na lui a musala et so azoleka na mwasi na ye akotika na gare nga sa mbele so ndeni mbalamo ya ba bino kutu na president na bino bebina nga kende otika ndeko mama yaka na ozelao on comprend wana e bandela makamndenge bandaki be explication tout ça na bon excusez-moi parce que frère nanga kolinga na chaîne nanga Vision News bokene bo mona be explication tout eza na kati kuna ndenge bandela makamndenge bandaki tangu ba ye eso aketika ndeko mama azongi tanga azongi mbala monga so eso bolie penda 300,000 bo kantata biso tata na fiske 100 ata 50 pa meso yo kuta bani est-ce que penda ndimi ke non ya Laura Sokoko akopesa biso 300,000 eso yo mokuto lobaki ke non $700 apesa ki oso linga zo pourquoi linga zo sa 700 ndimi pourquoi so mbala motanga linga bano loba to sala biso ka net DJ to sake na ba mettre keli ba lourd tirbonganga ba cascas na bise ba mettre tout kana parking malamo kele ba eso ko beta biso masona wate kende kuna na mabuzo bana bino wana parce que maître Kelly il fait partir ya accueil ya eso na poto ndenge ni kasi arrivé eso na poto maître Kelly ba laxi bon banzela arrivé bokechu ba laxi bon banzela donc parmi peuple Belgique voilà peuple mokonzana na auto cha vidéo mon en ligne ba mettre on ba to répondre sur Kelly na ba combattant akala ya Belgique basa ki mission lobby si autant abisa abokene makamso mba monga na biso tokena biso na ketika yo okota na car okende eso atiki na car akei ngana poko na ye na sale mission na sali analyse nga na pesi exemple mon cher exemple na linga ndakisa na pesi ndakisa na bango bato batanga te exemple ça ici ndakisa c'est pas dit que l'histoire est vraie na bi na pesi exemple yo kuta témoin yo na fond la parenthèse na kanga yo ba série mo migeno to beta sozo se rappelle na bagini botika ye asalama po na musala wana mutu na mutu aza na domaine na musala ne aponi nga lelo so bisinga yamba kofi na ko yamba kofi te na olobani so bisinga yamba fali na ko te na olobana fali nini to yebana masande ni salut vient ko vende ni sili mais pour ba na yamba e na ko kana ngate na obana question ndeni basi be bayaka na sana mo mikolo nyoso na ko te mutu na mutu ana domaine ya musala na e na se botika mige atanga mana musique pour ce peut ici mige yambanga na concept ya politique on ko répéter au bana autour mitune tala ko na pesi information à Kagame avec aza Congo yo ko na limité bah voilà c'est ça siko na eso kene na ngana ko pesa ndakisa na émission cette bandeko musalo tozo sala bato babatami ba l'équipe biso na maele to keba na kofinga to keba na mabeto zo lobaka pourquoi mutu mo avani bo exemple moi sinanga avani yo zo finga kanga
oyebite ene ozotia kati na ye po yebi ye pete mokonzi boleka na nzela papa eso zama yango mela nzoka nde atika na ene na yo pa nini ofingaka jo na ye mwana na yo akoli ayebite papa nanga bafingaka pa mutu wana bapeti biso lelo bakoma baolia mabende bakutani eso wana aza na mabende na nzoto kasi wabukeka panzi akufi mabende nde aza mbefu obi mbefu elakisi nini elakisi na kikongo mbefu muta maladi donc iso tambola bongo na mabende komeka kutu te ndeko na nga nazoyoloba peuple congolais soki bomoni eso na nzela ndenge afingaka wana ayebi pourquoi afinga po ayebi ke no soki obeti ye omemi ngambo oui boketu maladif mais beti so likofi eza okoka yaya naboyi koloba mige tala awa perkite boketu ya droite obetaki ye mpe mais ye alobi oyo boketu ye olobi kaka oyo obeti moninga kasi nga video yo omoni video te nga omoni video te oyo obeti boketu te yo omoni video te ta bapesa bamata namoni oyo to wacho wable mais oyo babeti oyo tomoni te nga nakobeta nga déjà tant yo ozoya boza mibale oye na la gaz lacrymogène ozoya pe ya kobatama nga nazokende nayebi kutu te si tu étais un mec nde baloba bana koto si vraiment t'es un mec si t'as des couilles vas-y appelle-moi Edgar Mokonzi tobunda na yo nazwi mouchoir nabimisi yo betanga obinga na kambo loba naza moyanzi te ngana ebi masa ba catcher mais tinde bo ata kutu masa te masa na moyanzi ozamona maya ba catcher tala na moyanzi normalement fait bo kecha kwa na gauche il soit quoi iboy po baza bata maladi na boina ko memanga po ba pexanga ko beta na balabala yoza masa ba catcher so bimisika mouchoir wana zoloba wana wana kutu ba catcher te wana koko ta mesu na bela koko sindani aya atuninga po tango benga ingati oh yaka so sala mission tu koko lobi nini abi kende sala taba boketu bazoya nzambe na lola zokanga Tirbo nganga za témoin na ebaki na epsi Tirbo ya oketika na magasin Tirbo alobi yaya ngana to lia kende na ozela bo isolo zongo na pesa zaki bo swana iso to sololi na ketika iso yum to ketika na ketika le même jour wana kutu rien à voir na makambo wana eza ebandela en fait ebandela makambo avoye comme na point ba otanga gaz lacrymogène mais c'est ça ebandela makambo gaz tu solo pe bonjour kasi eza lokuta eza solo bokechu bagasenga il faut ka obundisa mutu sikoyo ye congolais azobundisa nga non na concept nini après ba Rwandais ba raté na Belgique banane ba Rwandais bonne question mon frère miki ozapi maele te ya kubundisa oto ça que za mutabana bundila bango yambaka bango combien il faut conseiller nga pona mamba Fabrigaz mige tika ba oninga beta tika mais yo muto bundela bango yo kutozo ba bon mige ipo aiza kuta lobelier asi boketu Edgar waza mobilisateur makambo na yo mususu yo bakangi boketu osala ba émission papa na même ba carte téléphonique et c'est ça ya et ça ya ta na pari ya no mutu combattant basala nini balukaka nini balingi nini bango baza ba combattant te baza ba miyibi ya kolia mbongo ya sima bato soko pesi mbongo abetolo maboko so boy ko pesi mbongo afingi yo obi pourquoi boketu ataka Fayulu Passer mbongo Fayulu aboya abi papa ozobundela Congo moi-même je suis témoin na rue Dunkerque na gare du Nord so makambo na zoba iza lukuta baloba dernièrement tant bakangi Fayulu atinde $2000 tant azaki na centre boketu atinde $2000 pas Fayulu est-ce que ngasi aleta un centime Fayulu non parce que na bundela Congo na bundela Fayulu te na bundela Congo parce que demain après demain ba descendant na biso ba keno wana za mabela ba koko na biso ke ba père na biso ba bundela mboka ozomona tant na eko sala analyse na bande ko to tika parce que musala to kenango mabe tel exemple na zaki na garde midi ceux qui nazala te ba maître ba lengi ba sanini ba cha eso maboko mais c'était bo sango na miso na ngate so sango na miso na ngesa mabe po amutu na biso papa exemple kana pesi lobi na ona tongo so azobenganga aofinga ya mama ça mena lola papa nazana bodio so tete me yango kasi baza makambo yango na nazana bodio awa aofinga mama botao mama botanga et ya mama vraiment abina ba maître na bino wana ya garde mili ba bon na oloba neti bango ba oloba te afingi ba mama nazana bodio na téléphone nanga tana eko yebisa ba maître c'est là où nde ba maître basiliki bino bolia bambongo na bino na sokoko biso tozate comment se fait-il boya ko finga ça misala na bino bagadi na pama sabra c'est là où ba mettre ba ko sala émission nanga ta ba sala émission nanga ba kebisi bango
ke makambo sana botia su makolo na garde militaire yango so la ni be na video zoka Boketa zo banine maître Edgar azo manipuler bino ba tata mi biba bo ba père de famille ngana ko manipuler bango ba yoke biso to za na ba audio oyo eso azo finga biso na za na ba voice na téléphone nga ndeko nanga do bango de baza na monopole ko finga bango balingi Congo ko leka biso ndire te balingi Congo ko leka biso te balingi ne ko yiba mbonga Congo ya ko leka biso donc ndire Congo eza le domaine privé na bango eza le pont na bango biso futela na Boketa sala ka futela na le pont Boketa sala ka ali aka CPS depuis auta poto auta ki sasa mbana na boîte ti na poto yo so mona place Boketa sala ka est-ce Boketa akoso mandako na mbandaka na mbongo ni nanda ko na tonga wana na mbongo ni moi ça Boketa to mona ba vidéo fuka merci yes le rosoko en plus moi c'est naza sénégalaise 50 mais je te le dis bana ba rumbut sénégalaise 50 sénégalais 50 congolaise moi ça Boketa ben oui andi gari ce qui m'a comme nazo beza lukuta aya ko démentir ngo lokwa bango ba message ko kosa bato moi c'est ya Boketa ça 50 aza pe petite sœur ya lourd turbo nganga au sentir ngo bango batazo diviser Congo pour baza ba infiltrer ba traître so ba c'est so aza Kenya ko ndimango ozomona utika kidiba mo banga mboko nan to bangite yango bango baza ko sala biso mabe parce que ba ke biso ba vrai congolais tato obundela mabele na biso avec cause bango ba ke ata lelo abuni ne pona Congo te akokene pa ata na Sénégal akefa na Sénégal na mwasi na ye pas beau frère ne voilà na belle famille ne ko sentir ngo mais biso to ke wapi to kiniwe papa sona kena kikwit eza Congo papa sona ke kisasa eza na Congo sona ke na mbandaka eza na Congo mais ya ko kene Sénégal ayebiki ata Congo ekufi nango tika na kena Sénégal pa ba belle famille nanga mais art wana ndeko Boketa sali ndeko iso vraiment to autoriser merci lité iso ba journaliste la guerre sera longue et populaire oko simba jamais journaliste besoin un monopole te au simba journaliste na nzoto nga déjà na d'accord te na bino wa combattre au simbaka to bo menacer ba journaliste to travers na mbongo na bino to futaka pe ba émission te tana maka futaka pe bisote nga ba combattre wa menacer na Bexa Fali jusque là na ko yamba moko na bino te ata bona message important na ko yamba bino te parce que vous comprenez la sens à journaliste va toucher à été quel combat vous ça mais pour quel but ma frère pour quel cause grand frère zo ko kenya na bino classe parce que comment on a point aussi ma journaliste ba Rwandais ba na Belgique bête ba Rwandais na makasi ba bête ba Rwandais non na makasi nini yo soma place Boketa ko beta moto Boketa ata na ba marche azaka na coin moko boye asa moi direct na ye bokoto les clave yo soma Boketa ke poussa ta boyo abeta ta likof ya le ba papa babe masonga makamo général makamo bibuto Boketa ko gazono pompe ka te lo te Boketa fo beta te lo bona tolo wana ya Nyo seza ko loba. Ya lo baga 120 kg. Te kasi 120 kg na mu balobi et pas na biso bali une flèche un kongfur obe laksi nini. Kongfur ezana na kiyanji. Kongfur laksi boomerang na français boomerang. O ba indien ba bois. Obe so bois ki boye. Ezanet mbeli mo cercle. So ye kei e baluki ezongelio. Donc tant ya zo beta likof à 109 kg wana. Kasi azo lo likof ye azui. Master tant kaka ye babe yo Edgar yo Nathalie na ba kite ta Nathalie kaboy na nango azobelela nga mbala mona yo kana misu gaz la kimogène kabe nino c'est que ça suma kama ko sola te mbala mona kita na se na kangi liso na tomola boy pour déjà nzoto bakoko basi ba yoki ke corps étranger ekoti kana tai na zongi boy oyo il va Boketa atitibe nga na memi ngam atitibe ko et so mo et so ko zonga sanga lacrymogène pour la deuxième fois mais comment ba mi bali ba to ba lacrymogène basi ba pede mo bana ngona maboko makofi maboko yango yo ba pede yaya ba finga Laurent Soko pede ba comme soit pede mais so ba finga Laurent Soko pede parce que ba yebi ke Laurent Soko wala la ka bango et bo ba finga pede ndenge nini ngana mitu yo za pede tena bi c'est anante mike o invité ngai ni o invité ngai yo siko za pede to yeba ndenge ngana za pede so ngana za ndoki te na yeba ndenge yo za ndoki na yebisio mais c'est-à-dire que ngana za ndoki po yeba yo po za ndoki loko bango baza ba pede ba yebi ke Laurent Soko za pede tellement comment beta bango aboy ko beta bango ba balukeli
émission comme dans la souka. Merci merci na Adelar Menga héros mignon Trocadéro de Paris sur Paris mon Adelar Menga c'est au comité. Merci na yo na tout ça pour na biso comme soutien Adelar Menga. Merci na Faya Basket FB sont toujours fort côté vidéo toujours fort. Merci na Michel Kombe Aigle et réalisation. Merci na Emmanuel Lukambula. Merci na Nekoto Bazaki Belé Héritier Basket, merci. Bon, on peut ça merci émission comme soutenir. Na pesi mbote na ba mettre tout. Deuxième na wele na ba bulletin, ba diplôme. Oui konyati bokechi no ba nyete bote. Na lobi vérité. Obi singa mission na comme na vérité. Na wele bana ka vérité. Alors, na pesi tellement bosé bel na pesi mbote na ba mettre tout together. Biso batamasato ba together tous les maîtres, tous les sportifs. Together na pesi mbote na ba journaliste tout ba journaliste nyonso obosa musana ndenge nyonso obunela mboke sala osala soki émission soki ba soso soki ba ya tout ba saib na je suis de là mon konzi ngana chaki na statut je suis de là mon konzi ba masa tout ba journaliste ba soutenir yo akasi po ba ko sima précité ba na monopole aussi ba journaliste mais kasi ko kufa na banyo sangwana ah non muna na yamba bon neti ngana vanisa boketu na kizo na swana ata kutu ko vanisa bango te na mito nan kuta olanda bango soso po ba yibike baza ba miyibi bali ba mbongo ya kimuyibi olie ba ko défendre ba congolais bolimisa nga na ndeka makama ya ro apesa biso mbongo boketu il faut sengo pardon pour azo accès biso ba journaliste to yamba asa pardon mais nandimi pardon neta so ka sengi pardon de to yamba bon to comme ko bana suka faire dans la prison état ya congolais citoyen congolais tu bi non montine de l'eau salité jusque là mais ba kangi ferré mais ba ko zo bi make moi na moi si il paraît que faire amenacer qui moi na moi na azaka âgé azana ba arosa na ba 18 ans 19 ans 20 tapé on dirait ça moi faire à liboso bana na liboso bota ba période na maison merci caro appelle ba 18 ans pourquoi avant na faire ndako mote non na limite avant na faire ndako moko salika que msune mwana adekonaki il paraît ouais dans un confirmé dans mais ceux qui faire simba ke na nzoto même comme nezala mais faire ça papa na il a les droits mais na poto ibi makamne ta ceux qui mwana zo kene mabeto kene makama concept a poto te so mais mwana muta porter plainte ceux qui mwana muta porter papa ne plainte ceux qui mwana ozokanga na mwana lobe na ba français ate po bokecha oyo ba na français na loba na lingala ceux qui yo moto porter papa no plainte mwana na sengo en tant que père kene ko longa la plainte parce que ça papa na yo parce que malédiction à papa ça mabe ce papa la kelo mabe et mabe po ye motabimisa ke na mokili po bible lobi ke non tata na maman bazali ba nzambe assez na mokilo mwana poto ko saote c'est grâce à ces pères là lelo yo envie et pour ça na poto oza pe na poto po ce que faire azala kité mais peut-être oza kuna na ntungili nsang obima peut-être té alors seul conseil je vais te demander en tant que fille oza pe mwana okola mwana nanga. Donc, ce qui concerne en personne, si c'est toi qui nous l'on la plainte, mais ce que ça a été, le bac est simano, batonzo bazali, wanande mabe, aza congolais, aza artiste, aza c'est la fierté à la communauté na biso. Biso tout photo soutenir, le connaît ça la mabienté. Pourquoi moi soutien pour la faire rigola. Soutien pour la faire vraiment dans trop musique mais na qui pas musique mais c'est un congolais comme moi. Faire on est ensemble. Courage mon frère. Ceux qui place à ça toyebi, toko kenepe, toko chaper moi lindalala, libérer faire. Et ça bien. Et ça la bien. Ozo na sing na ba congolais nyonso. Parti prise à la tête, biso tout na ba musicien na ba nan to kito ba ata mabe na ye azanango mais pour l'instant to soutenir azana pasi azana sika pasi tira na corbiarte. Azana pasi on a place à pasi biso ba omi balbi moto ba douleur d'affrontement moto c'est à bota. Ce sont kota garde à vie, ce kota prison de ko ba douleur ngana préférer ko to prison que garde à vie. Pour garde à vie ça mambe makasi. Pour nyos ba botolio. Pour ça, nous avons craqué pour péter ma câble. En tout cas, vraiment, on est ensemble, fait de go là. Donc, courage, mon frère. Naïb que vous avez mon bali, vous avez des pères de famille. Mais, tu sais que vous avez congolais, vous avez un avocat. J'ai entendu que Kofi a tiré un avocat. Mais fais-moi un avocat. Eh, papa, fais-moi pas là. Kassata, il y a Kofi, pas ça, on appelle. Avocat, fais-moi un avocat. Ah, mais ça, mon nénit. Pourquoi forcer la gare à Kofi? Papa. Moi, on va remixer. Merci, Bande Bolanda Kinga. Alors, bah, Congolais, les propos, nous sommes lobby, sont lobby, ma bé, bolim ici. Surtout, bah, maman. Sont lobby, ma bé, bolim, ça mais, na yambi, miga, yamiga, na rotiko, le bapé, sous thé, na chaîne à monta, pas de pas migi. Pas à frère, nanga, il y a Palestine, il y a un binomo, binde, na banon défendre, à frère à Palestine, il y a un mais, bah, chaîne, mon sous,
na koloba nanga te so boza besoin koloba boza ba émission na chaîne nanga bota passer temps na ba loba lope na opesa bango gaz po dasi basili po ba koko si ba mais batu o batalo lelo apa biso balando api chaîne comment chaîne ezani bana na Vision News bana bateau de no ba yebi déjà Vision News boke botala ba faire boke ni bolanda ba live ndeko na biso biso na bino tokuta ni mbala sima so inza bazongi te merci na miki ozinga ba pièce ngo bimba te ha et mon ani mobimba pas ya ça merci Emmanuel Kamula merci na bandeko tourner ensemble